Merci beaucoup, maman. Réaction à Ngaï pour M. Joël Francisco de Kiloué. C'est mon frère. Na senge pas naïe, ce qui les cambo ayebi à côté, à côté directement pour réagir au démonté. On a combo honorable Jean-Claude Vouemba, mon père formateur. L'honorable Jean-Claude Vouemba, Azala les on a honorable Nemandansemi. Honorable Nemandansemi, Azali député national élu à Kinshasa. Mais tango station oye koyaki, comprenez quand même ndenge to so vivre na kata RDC. Ba honorable atako ba lobby net kaka bazana mo a dire te na kata parlement. Mais honorable Jean-Claude Vouemba tango moni mutu na ye bazala kana ye bien azomona na te. C'est pour cela à ça les réactions on a tout na gouvernement ne Nemandansemi azali wapi. Biso nyonso tito za boye toyebaka soste soki azawapi. Mais le temps que yo omoni image que y a lobby à ça l'interview na ye interview na lobaki a monté pour honorable Jean-Claude Vouemba. Mais à l'obaki yango pour la population pour la moto ayoka peut-être oyokaki ba parti politique oya tanaki pour na likambango mais yo d'abord aujourd'hui ba image ya kala photo wana omona ki tant président Jean-Claude Vouemba azopesa président de la République mbote akendaki na mission ya ko biksa honorable Nemandansemi ye honorable Nemandansemi yebaki yango par après bato o mususu bakeko loba kuna mais ye mutu atindaki honorable Jean-Claude Vouemba ce qui oyebité okopesa même ba élément na to kotindela yo dépliant honorable Jean-Claude Vouemba komaka oyo titre nango kikumbulu mon cher ami français tika eloko wana yo ongi kosala que directement okende ko réagir na média likambo le kana Congo bino bozomona ngo kaka na ba image mais yaka sur le terrain so kolingi po omona biso passe tozomona la lelo bino bozoloba loba tala le dollar ngana uti ko somba $25 pamba pesi 41400 tala dollar ndenge zolawa yo vandi kuna na poto oza calme tika biloko wana honorable Jean-Claude Vouemba bazali ba vilu oyo bazo risquer na kati ya Congo. Donc Jean-Claude Vouemba za collaborer. Jean-Claude Vouemba za collaborer. Bien sûr. Aza collaborer. Azali na kati ya rassemblement, azali président national ya MPSR. Donc soki azala ka collaborer mbelenga na kozala na pembeni na été. Mais na landela ka de près. Biloko no sona bazolo baza collaborer Jean-Claude Vouemba. Bangonde bazo yebate. Message ya suka na sengi na président Moïse Katumbi ayeba kopesa bango conseil que ce n'est pas n'importe qui dans le delà comme on a eu que boye il faut qu'on vérifie nan la pesi ba la membre na so mote yonka ka message na na. Merci.